Montre sur la film partout dans le monde, Iskabozali, toujours en collaboration avec Congo Makambo, TV officiel. Il y a François Chimanga, toujours na Ken Pena, de message au Salon Rabino au début, Makambo Bandaka, toujours dans l'actualité, il y a Nyoso Bolinga, Dio, Dio, ça fait longtemps, mais Dio, ils ont fait Makamba Poto, démarche, Misala, Dio Salake, on va contre Mike Ezala, pour travailler ensemble avec film Nebolingaka, Nela Savarana, Ken Pena, Makizembe, les sous naïe pour être dans une opportunité sous le pour travailler. Donc, c'est la permission na Makizembe Ken Pena. L'autre pour na labino nyonso oyo zo kolega na kati ya actualité. On a yaka juste pour travailler na labino. Donc ça peut information. Bo sepela na dio na bino obolinga kamingi na kati ya film et puis Congo Makambo TV officiel. Bo s'abonner toujours massivement et on s'abonne bien. Nous on a mis sous Ken Pena Makizembe tu me consola ne bolinga. Ken Pena Makizembe bonjour. Ouais, bonjour François Chimanga. Bonjour na ba abonné nyonso surtout ya Congo Makambo. Bande kwa fimbu na fimbu. Toza des chaînes où ils ont la collaboration. Congo Makambo TV officiel. Il y a François Chimanga, fimbu na fimbu boebi. Donc dans ce nga bande ko nyonso surtout bozo landa biso ba parti ki longitima. Bon meka mpe ko s'abonner massivement. Ba Joël Salambi, bon meka mpe ko s'abonner Kotindi Kabora François Chimanga, en tout cas, Zetikiri Verokiri, Patuka Pangala, vraiment, dans les pauvres, Vanabo Sanyote, Serre Nanga Pauline Mumba, RDC Monde, Veluzon Mbata, Bande Konyo surtout, Oyo Bozo, Landabiso, Bachacha Nembetwa, Bapate Kalombo, Bande Koboza et Belé surtout, Tobo Sanité, Chewando, Tam-Tam d'Afrique, Restaurant Mounen, Nezana Kachamos, Tobo sanité bande konyo surtout vraiment au Bolanda Rabiso partage pe ya Congo Makambo zalane bo partage na film parce que masola ko sola eza ebele communauté na biso makambu na makambu nde chaîne ya François Chimanga Congo Makambo po mboka na biso eza makambu kaka film ezali ils ont ça battu la droite. Il y a un autre film faisons la correction. Vous comprenez? Donc c'est ça, tout continue dans biso. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est l'œuvre de Makizembe Ken Pena. Moi, je l'aime beaucoup de sa façon. Nous n'allons pas faire merci beaucoup de par rapport à Barthélémy Zoleka, il faut un problème Satan pena alongwa pena place nzamba bokakai mboka ne siège ya Satan officiel et commandé Congo tala ka mboka ko ba longola na ko banga biso za ba fait de valeur o sentir pena ke te otio le pena na matanga moko boye awa rafi tumba kufi mongo na ba débat pena muto alba mbonga matanga na meli yango omoni bato babanga kama bato bamona ba spectacle ya bibembe na ba village te ebembe ya mutu elobaka basenga mwana village bamemaka ebembe ya mutu na mapeka 4 personnes basenga lakisa biso mutu abomi omona ebembe emema bato wana babuye tina ndako ya mutu oyo pena bomaki ebembe pene tourne tina pa ebembe basangana nango te surtout soki mutu akufi biso jour na ete molimo na ye eyengaka nani mais point merci beaucoup Pena. La ligne sur tina ba président soki nazwi pouvoir soki lisasi moko ebeti wana moyimba na kobombarde mboko sata ko ya na mboka wana moi déjà dans la première question mobimba na ba président on continue dans la mission, là, poser ma question. Non, vous demandez pas première question. Problème déjà ebele, problème eza ebele na mboka na biso kaka wana zo mona. Bon, maintenant à Pio, qui tient mon thème.
oyo kangai na toute une question yo répondre ce que j'ai bien dans côté de l'espace ce que j'ai bien dans côté de question problème exact quand les bandel nabi mboka mobimba ministre et enseignement a eu un illettré catégorie 0 azo kumisa abetele ministre papa Lobaki obi ministre enseignement o soki kombone soki nani o ba tsolongola o na mona vidéo mo pena yena musée kindingu le roi de Pitopale, donc ça veut dire que la message est un mutajere le roi ngazate ngam najere donc akole kana chaîne nyo so tata ba kongo so tout dans zira zate nda comprendre na ya tikela ka loba ya litaka ba problème moi litaka ba problème elle mataka rapport ni nekenda pays nyonso te eza aéroport nango place bave kitaka nga aza siko aéroport ya balitaka nyonso baproblème ya Congo litaka baproblème soki emati ndaku ya oyo ekendaki te eza ndaku ya bato ya kwiti okopana babiso toasiko baéroport ya kwiti ya bamataka baproblème voilà merci beaucoup donc la sikoyo parce que atikeli nga matana atikaki abimisa biloko na ye bapression na ye wana mais comme ça sikoyo tozonga ndenge normal parce que l'émission vous allez bien. Donc, vous savez toujours massivement la deux chaînes, on a la collaboration. Parce qu'on a besoin de sujet tout sauf rien. Sauf rien. Sauf rien. Bon, tu connais pas sujet, mais pour déborder l'idée. Si vous posez une question, on répond de nous les alliés. Si vous avez bien contredire. Nazana réponse, c'était mon ingénieur là, Nazana 280 sujets, il y a développé. Il y a pas de problème, nous sommes les canaux, nous maîtrisons très bien. Politique na maîtrise avant mais na ngosela la moté jour na kota la politique président Salahi na neta yemoko qui m'a beaucoup pouvoir voilà merci beaucoup de continuer ce que monsieur Nabiso quel pena mabizembe Félix Wazé Kamoko a bongo oyo azuma visa convenablement a azoki visa à 5 musiciens et puis ayeko annuler concert par rapport à le 1er juin et comme il est le 14 décembre, juste pour nous dire là, accord nous sur ma visa, ma mission surtout, ya mais à ce qui 5, il y a un ilaki, à y sous 5 micros, à ce qui sous ma mission, comme délai pour être à continuer ma répétition pour mettre le 14 décembre dans la Sengaki. Oui, nous sommes des abongos. Mais si vous Félix Wazé dit que ceux qui la communauté congolaise ont un problème là, il y a moi si aboyo faut que ben fallait poupa. Soki ozala mukanda pe na mboka oyo balingi ba refoule yo atoko di prison bongo na kaka fali pour payer na solution et ba problème nous c'était ba congolais tel que na lingi expliquer ba congolais bien na débordement na explication claire pour que ba obtenir quelque chose na mutu na bango. Merci beaucoup François Timanga. Premièrement nous question na yo na sepeli en tout cas eloko salinga bieza na mutu na tio komba Félix Wazé kwa te na monoko po yo poser na question. Premièrement Félix Wazé kwa place oyo na ndimela ki mo muke eralobi le l'ambassadeur na biso ki ozana problème ya visa obengi fali ozwa solution côté wana na opesi na nous à 100% na opesi 100% raison na sens que chaque époque ezalaka bongo za ba phénomène ya batu ya bongo neti ba fali pupa. Époque moto zala mona facilité à la visa zali na maboko Koffi Olomide. Koffi soki azana besoin visa partout, azana besoin kende ba PC sans problème parce que fallait asim Koffi asimbaki drapeau ya musique ya mboka na biso crédibilité makambo nyonso surtout Koffi asimbaki yango. Tu vois comment à l'époque et il y a que comme se souvient na biso de la forêt où Ranson a comme appelle la flamboana. Soki wera asengi visa nombre to akosenga bakopesa soki wera posa problème à visa soki asengi bapesa yo bakopesa mais lelo to sala marche na wera bapimela ba visa donc là c'est que wera za susu ye wera to ebela kite pour soit comme remplaçant lelo Koffi Olomide o azalaki crédible makasi Koffi lelo bapesa que sous visa te à 4 personnes te yango moni fait na biso Koffi Olomide profitaki baadisi accompagner les étudiants baya tourisme en Belgique Koffi atia ba prince bakali o baza mitu eza na matière aya net étudiant ya académie de Beaux-Arts baya bango toujours ba kita Kinshasa bala pa
boulevard wana o place de beta bango makasi ela kila ba ko beta makasi parce que ba na place ba étudiant donc lelo vient na biso Kofi crédibilité to azalaka nango ndenge balobaka chaque likambo za na ta nango bazalaka so crédible te Kofi ba pimele ba visa na si boyebi wera kutu ti lelo na ndimité soki ya seki ata 10 visa Schengen waneza a coopérer na ministre moko boye bazui est-ce que biso na Congo Kinshasa na biso Roger aye na passeport ya visa ya aye na passeport de service passeport de service yana wera koza na ministre mo ba ebali ministre ana ntusu azali na délégation batu famema bazui Roger batie na kati wana relation wera donc ne pas tout ce que parce rien na okendo pesa Roger visa na compte ya wera pona événement nini oyo chege na kopesa Roger visa po na wera on peut s'appuyer Roger visa. Non, tout ça l'analyse calme. Wera azeli Roger visa. Na occasion nini wera rozela Roger visa. Bon c'est comme parce que wera musique à maison mais bazana activité mon côté. Après wera zora pesa Roger ba pesa visa. Mais non, visa za la visa collectif, visa ya orchestre. Soit wera a signé contrat moko boy aya na batu. Wana ezali ba relation ya wera moni mutu pa roza la sili mais moi ba massa ba ministre baza ba général pe baza sous moi ba ça la moi déplacement moi habité pour glisser là moi petit c'est normal mais to féliciter parce que asungiga api Roger na ba moment où batu basika pe Roger mingi et ça li pe bien pi Roger ngopé atale alobi non wengene ezalaki na wenga lelo chance na jeux aneti penalty asuka penalty match etikali na ba minute à récupérer seconde fona betango bien pi Roger Yewana tout la moisi yaza donc on l'a nayo depuis Roger yati lelo ozaka d'espoir donc continue nous les solo le baki ya fallait après à part ba visa a solution nini après ba visa aux solution à mutu oyo moi si na ya boye na libala ou bien mutu oyo mobile na boye na libala OK merci beaucoup mutu oyo accueilli pe la prison ba refouler ça fallait remisser la prison. Merci beaucoup. Tout qui est dans le côté de l'Ibala, nous avons des archives, nous sommes les kaka. Au moment où nous avons des litaka, il y a des problèmes, nous sommes les Congo, nous sommes les Tembe. Nous avons des archives, il y a des surtout. Tout ce qui est au sali archives, nous avons des bombes. Nous avons des archives, c'est là. Nous avons des vidéos, nous avons des vidéos, il y a moi si peu à l'Ibala. À ce temps, je vais adversaire. Mais moi si à l'Ibala, aboya mobali na yeke yoza succès te ngana micho na fanatique afali ngana micho na banga ba sepelaka na fali mobali on peut comprendre que c'est là il faut ngazo kana ba archive nanga awa na bomba ngo la vidéo ngo yango to yoka ngo ensemble pour même sous na wape ça vient na waze kwa faute peut-être à cause la peine à raison côté ba visa la pesa qui raison sur côté à cause qui ça mabala wera ana mwasi naza fidèle Liba les a séparés, côté on est concerné, oui, raté. Adolphe, maintenant, maman dit qui ruyenga, bazar n'a pas de problème. Bateau bazar a problème, il y a mabala, ils allaient to yedi. Bateau, bateau, la rappelle à Wazé quoi, très bien. Venez à conférer, mais ceux qui Wazé quoi, ben, yo, kate, appelle, c'est là, mon avancé, on a vidéo, on a la bomba, awa. Au monde, hein. Joyeux anniversaire, Madame Amida Chature Kamere, Soraya Piana et Juliette Colombo. Est-ce que Sikoyo? Aujourd'hui, le même jour, il y a anniversaire, il y a Sœur Nabiso Amida Mutoyo, parce qui a ça la vidéo officielle, ils allaient Fali pour passer que Fali. Nasser a vu famille d'Abasola déjà très bien relâché ça bien donc pour avoir ce quoi dit que ce qui le logique peut-être souci il y a mis des autres conditions JB santé za la soubieté pour la vida succès à JB qui n'a pas na mida muto a pour réparer le solo les alif un soufali pour pas côté on je pense que peut ça peut bien na biso waze quoi moi raison peut-être côté la paix le même jour et anniversaire. Il y a un ça confirme de son moni
appel à Wazé kwa yebela yebisa vraiment na mai na yamba ote parce que biloko lobi na TV au bois kelinga jeté mo boy kota ka kombo nango sali en général le même jour il y a adversaire sœur na biso Ali Azalaki Didi Stone Azalaki après anniversaire oyo balandi Falisco na concert ya de Paris la Défense Arena bakekuna bakende ko bina makino oyo même banzembo ko faire mba Ali ya moi ça bina na bongo te donc mon place moi ça bina nzembo ba yembeli yemoko na noté donc ça veut dire que na minute oyo bazali baser na biso oyo soki fallait lobi eloko pona bango ata pona libale zonga libale kozonga rapide donc waze kwa côté wana alobi en général mais azana bato ya lobi les likambozo concerné mo pa ona na jibel piana parce que le soki to lobi fallait réparer babala wana ko réparer parce que ana facilité à réparer babala ana mibala so da on réparer que ba fait na ya basi moi ça fait na ya mukolo il va réparer le bango kasi bango siko na minute yo ba fanatique baza ba fanatique basi ba fanatique basi ya ba vewana ba ex femme ya ba vewana bazali ba fanatique ya Fally bana oyo babota na ba star wana bazali ba fanatique Didi Stone akenda concert à Fally Daïda akenda concert à Fally Soraya akenda concert à Fally ba Fally si ba fait no soto bana ba vewana nyoso to bendi bango so bazo ke lande Fally soki pe Fally asengi bango lobi boya to sala région na ba mère mabale zonge kozoka na facilité Fally mettre la caisse ya ba wengeta tu veux dire on me dit ça to comprendre que les alliés c'est ba descendance ouais c'est quoi le atoza na problème ya libala benga na oka Fally comme mabala oyo Fally ko réparer na facilité et ça mabala ya basi oyo ba la concert na et ce sont comprendre que ça facile ya comprendre que wazo ka lobel ne jibe na mopao et si un point pas donc jibe na mopao na le bango parce que et non on est touché ou raté touché Adolphe touché Karma Paté et touché à deux personnes voilà est-ce que tout le monde a bana jibe o ba concert bana ser bana nani bana amida bana kofi o ba concert bana nani bana amida bango nyoso to ba nzete sa nini ebetela kakende ye mokoti kake ya banzete ebetela kakende ye mokoti kaka on ebetela ça c'est expliquer ça banzete ebetela kake omona mobali boya sokoti du sokoti danseuse pe aza kuna mwana tu tika biloko kote kuna po okende kokota dusi kuna kuti sandali na kuna kote chanteuse kuna on dit moi semble déjà ako na semble na makambo yo nzeke makambo tetobi bazaka banzete betelaka ke sikoyo moto bayokela moto sikoyo bana facilité ya koyokela pour le moment c'est Fally yango waze kwa nga na pesa faute mais faut na sala analyse ya muke bato balanda biso soki ba benga analyse za liboma je pense chaque nga sali analyse selonga alobeli ba artiste mibani voilà merci beaucoup na esebino ezali quel pena te parle abi azali taka ya premier sur congolais. Donc, tous les premiers Congolais où ils sont là, il y a des Taka, ça veut dire que à l'aéroport, dans l'Oyambaga, les Congolais, est-ce que ça va pas problème mes amis? Merci beaucoup, le pénal, tout qui m'a l'air l'émission. Quel pénal m'a dit, tout le monde artiste, l'émission Mounene, comme il fait rigola. L'orchestre est bien dans le yembo. Oyo, parce que Tamini, il y a moi qui concentré, mais on récupère le contrat à 2 Arena, à Betiango. 2 jours, le 20 et le 21. Rien à dire, confirmé. Alors que ce soit sous deuxième contrat dans l'Arena Genève. Mais dans ce monde, l'artiste a presté, mais a une difficulté, il y a un visa. D'accord, répondre. Oui. Chimanga, moni na ocho bete la yo, li solo na lobby. Chaque likambo ezalaka na moment nango. Tozala na moment Kofi, tozala pe na moment ya Wera, na micho tozala na moment ya Fally Ipupa. Conseil gratuit na kosenga bandeko nyonso to baloba faire azo PZT faire aza incapable ya kobeta CT bato bazwa visa nga pour le moment na loba oui faire aza na difficulté wana ba jibe ba peser ba Kofi bazo ba wera ba peser ba Kofi ba peser ba Fally pe bazali ko kemba parce que il faut comprendre à l'époque oyo Fally azo beta Olympia eza époque oyo pena wera soki alobi
visa di mebele mais fali pas avoir difficulté ba visa azoka ba visa muke po ya bete Olympia ngana asenga fere tant tant ya fali pour na makambo wana ba ambassade makambo wana ba visa mais là c'était que fali dans la solango koti crédibilité o koti à l'éternellement lobi pe fali ko ma pe vétéran neti wera neti kofi lobi pe ko ma pe fere pe akomi okonza pe kuna parce que nzamba za roulage on a un moment où on a comparé où la fali n'a pas été parce que babota ma jour mon côté ba ma passate ba chance na ba ko la ndamandenge mon côté c'est la polémique na biso mais pas sur compteur pas bête ezali moment fali azana na opportunité wana mais là c'était que opportunité na egozala éternellement opportunité na pe koleka ndenge ya ba kofia leka ya ba wera pe leka so que chance na est tombé un jour et ko ipe na maboko affaire faire pas nyoko la fali quand une chance opportunité wana na minute ezana na maboko ya fali fali na faire guerre eza donc faire supporter ka ba makofi ya mbunzo ba makofi ya makosa mbu eloko wana chinanga vie tourna na ngoka abwe nzamba ade bolaji nzamba tala akala mutu moko kana yo soke koki apesho makambu tout mais là c'était que ceux qui yosa fort lelo et là c'était que ceux qui lelo yosa fort lobby ozalaka fort ngana zala faible lobby penga pe na roko ma fort yo comme faible mais tout ce pays ici bas et ça langage on a dans fondette tout ce pays ici bas ça veut dire que mason ouais fait pas foot en lobby fait pas foot en lobby on a mis tu faire forcer nature parce que on a un moment na été à l'opportunité bon et quoi malembe quoi mais tu on a visa ya lipi ya kanda ba Virginie ba Kilimu ba yaki ba côté ba Paris par-ci par-là ba zone ba on va la Genève mais ba c'est sous deuxième visa après c'est ba on déjà pour nous non ça ko ka likambo ata o monde ba yaki na bazanga ki stratégie conscience na bango toko sa mokili me bako sa conscience te Yannick Kayenga le monnaie visible Yannick Kayenga babongo kabaka babo Yannick Kayenga eza porte monnaie ou bien eza mbongo normal Yannick amour akisite Yannick amour normal amour akisite on azo kaba makasi bo eza normal ko kaba boto mara ngo atozu mo akiso kaba ka bo mesala kaba eza amour akisite voilà merci Yannick Kayenga na pese ba bote place azali parce que ko kaba na ende et comme on bête sama mabako ngana aloba faire ara puissant na musique ngana ba faire ba neti ba laki dubi neti ba papa we magoya ne peka na 4 instrumental na sima na ekaka batiele podium faire beta soirée lipanda ezalaka na nini na Kinshasa na nini na Athénée de la Gombe Athénée tezala na nini ba belge na ba benga ngoni okopana alliance na l'Alliance franco-congolaise faire betaka na bato asima o Francisco a interprété biloko tout ya ba vie nzambo wana concert wana til le betaka na baba abeta na orchestre munene complète que ro ba mise belé a concert la bato pe concert ya système ya concert dépendant betaka na aucho beta a Adidas Arena kana nomba mikeo bato ya bato mkobo sekaki wana concert là moi je pense ça parmi les meilleurs concerts de na 2024 donc ta faire épée ya coloniser to maraba visa ekoya pour le moment soki mutalobi faire azo pour la na maraba visa c'est oui azo pour la nae bien sûr mais la cité que faire kaka ya faire wana mundele pa azo mona monika ninga beta basali wana azo tonisa mundele pa azo mona crédibilité pezoya batunde siko bakosa na ke faire concert ya suka o abeta na Europe awa abeta ngona l'an 2013 après 11 ans de faire aye mundela yebi su makambu ya kala wana te mundela otala siko faire ya lelo faire nde na minicho aozongana mutema mundele malembe mundele na palmarès nazo yebake garçon moko ayaki malgré topesaki ba visa mingi te mais abetaki akendaki na 2 jours otondaki plein malgré topesaki ba visa ya malonga te sikoyo bato basauve fere eza banani eza équipe fere aye nango bamusicien aye na bango wana sikoyo balakisaka crédibilité bazongaka Congo
balakisaka crédibilité bazonga na bango kaka Congo okomona ke fere 2025 makambo ebanda ko remonter malembe 2026 faire bandoza visa na facilité bato mosusu bandoza so visa te na 2026. Voilà, merci beaucoup. Na pesi pe mboto na basudira mosala Chimanga pour que liboso. Na tela ngambu ya Londres na zomona. Odike to ana film ko na mos comme on Yolande Diamant Vert aza fi ya mbongo ebele pe Yolande Diamant Vert mama bana ebele na pesi ya mbote ebele Yolande Diamant Vert mama bana ebele na pesi ya mbote ebele na katika ya ville Amos. Amosa. Ya zaneti bazeti ki ba veroki. Voilà, merci beaucoup. Na tela ngambu ya Londres kuna na moni yena mesala déjà kota comme na e bala Londres musala ma osilika mais bosilika te. Eza makambo ko benga ko solo la babi musala o esenga soutien musolo la pese makambo pour makambo. Na moni mbala moko ya boga leader descendant batu ya vena ngai Brice Mpangi na niveau ya Londres pourquoi pas na Miblo système ya coup d'œil. Donc nous allons toujours ensemble toujours na kata saison na biso quel que la Magisembe oza babenga ngo dio le plus chaud ya internet to salaka to liaka bango surtout bakoka te bon dit que dio bende za dio c'est ce qu'on dit mo boy teke batu ba kaka ba ko sa batu oza mara mo to ya to papa de vérité polele parce que oaze olia senga jibe kofi bosenga fali pour la réparation makambo na bino yazo masqué biso to ko masqué te to ko loba polele donc ani nduka mwasi avie na ngai tam d'Afrique chez Wando ani nduka yo yebi mimi nduka wana batu ya staff na biso chez Wando tam d'Afrique. Donc to continue donc le pas Wando voilà parce que tu m'as dit la terrain et je la ça que faut le longa tu m'as besoin on va me l'appeler chez Wando. Oui, tu as la confirmation. Whisky, il n'y a pas simplement whisky, moi, il y a whisky. Quel peut être de la carte si vous avez un mozindo, ma caboose, ma camboya, quand tu côté à mozindo. Tu côté ce que mozindo. Quel peut la magasin de la ligne camboya, la non, c'est ngeli. Tu couvres sur le renabiso, moko à mosala, moko concerne la biso, moko, oya bouja, tu mets mission. Il y a la période où nous avons côté Bawayo, nous avons côté Bagoloa. La Congo ya Rafin Tumba tout que cela me repose en paix. Ma Congo ni ma Congo la mi. Ma pèse qui m'a 7000 ba 8000. Mais comme il a terre ça la démarche à part mon artiste Ferregola. Merci beaucoup artiste Ferregola. Na souci là yo. Nous avons pensé que nous avons été médias moins locaux. Mais nous avons conduit à Congo à passer le côté. Nous avons théâtre à Koufa, même ministère Koufa. Et puis, nous avons pas dit ça, nous avons pas la presse. Nous avons ça nous fait conduire. Nous avons passé le côté. Nous avons quand nous avons conduit à Congo, nous avons pas dit ça, nous avons dit ça. Nous avons passé le côté. Mais ce n'est pas grave. Mais il y aura un moment où il sera que Fotoya, Tokoya, Rafim Tumba Koufi. Mon Congo la mi non sengeli mais mon ngo fulelo bakanga ngo et pas ndoko mo moi si non ta comment te pour fulo batu fulelo bakunda wa film mon ya sal biso media mon ya masala biso media mon ya kolia batbale la seba ça va bien biso ta besoin de kundi donc la biso pas ndoko faire ngola au hospital biso ni quel pena tu es mieux placé. Bon Chimanga ngana loba na mingi te me ngazo biso Chimanga moni le loto ça l'émission toza tu as le 10 mbongo ana dans 10 jours soki komi na famille ya Rafinte eko kundaka muto ana mbongo ana maboko nani nga peso 10 jours mbongo ana soki ekomi na famille ya Rafinte ekunda mutu oyo azwi charge ya kosimba mbongo ana na maboko na peso 10 jours. Est-ce que vous avez ce qui m'a avant 10 jours et comme une famille en a été on a un prophète. La personne a dit un mois, 11 jours, 12 jours, 10 jours. Ce qui m'a comme une famille à raffinité. Et Kundara Moto a si bon.
Donc, toi, ça, bon, on a une maison, c'est d'abord, Rafine a kufate. Kufa kundaki déjà. Donc, document, il m'attend. Nzota Rafine de kufi, mais Rafine moli monnaie zanan. Rafine a kufate. Ma personne 10 jours. Ozonga to beta sur les solo ka ya les solo to beta. À partir déjà l'autre 10 jours. À partir à lobby to comme à l'event. Mbongo ane koti kuna te on peut ça raison. Ah. C'est vraiment d'aller sans habitude. Là ça le babo. Tu m'as reçu on voit. Alors bien bon. Mutu asimbi mbongo ya Rafine. Donc, c'est la kisi. Mutu asimbi mbongo ya Rafine. Wa yebi kya kongola ki mbongo ya Rafine. Là tangi komba mutu te. Na bito za 10 jours. Mbongo wana soki ekomi na famille wana te. Bon pe ça raison. Ngalo bina 10 jours. Ngalo ba mingi te. On met ça message sur la moto avec précision. Je vous dis. On m'a dit soki ozu mbongo ya ele la matanga. Mbongo wana soki eleli matanga wana te. Mbongo wana ekoya ko lela kaka matanga na yo moko. Naloba makambo soko tienga na préciser. Nalobi te ke nalandela ba précision nani azwaki mbongo babika o asimbi mbongo. Mais alors on peut ça là. On peut ça partir là-bas. Toza kasi awa o amoni asala kiteti na parole nanga Alex a 10 jours après sa mort. Alex a 10 jours. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est Ken Pianama Kizembe a annoncé déjà avant le week-end. Bon, on va que matin à la fin, parce que ma la fin, donc peut être peu kundaye, peut être ma boulot comme Mike, donc tu vas la voir. On est américain, d'ailleurs, ça vous est loin Désiré Kabila ni. Babi on n'est pas au chat petit. On n'est pas au chat petit. Bill Clinton pouvait en être aussi la l'event, mais yo rozalate avant l'event. Mouza Tchara qui teti à l'obino. Des aboyés à jupe na bachar de combat tan. Zela attendu bachar de combat à renforcer la sécurité. Abi avion à matate, abi matin c'est la tire le 21. Elle Kilton pouvoir ici là. Après il y a la américain qui te tique. Des aboloba qui n'a pas fait le 20. Ngayo aussi qu'on a bimi. Voilà, merci beaucoup. Américain a l'accès le 20 tu vois quand ninge bal qui te ti bachaka te ngaya na pesi 10 jours ngana na mutu moko na za respirer na makambo na oloba ngaloba na makambo pamba te nana molimo moko boyela nga okozala mama na prophète ya mboka na biso esprit yela nga ne boyelo te pe automatique maloba na ngeza neti gilet zokata na oloba na asimi mbongo wana soki acheki teti famille na ye bako se souvenir na kiteti au Kabila le père atchaka ba américain na Rafine. Voilà, merci beaucoup. Là c'est quel père donc malé monsieur Bisso quel père magazine Charlie Prince oyo a soudé faire gola artiste monene lelo akoma na ye na point na ye akoma défendre ba valeur mosusu ya kumisaka fali ya kumisaka bato mosusu mais lelo toyoki ke Charlie Prince akoya na délégation oyo koya ya fali pupa mpona kobeta ba Lyon na ba Bordeaux. Est-ce que visa oyo bazuli wana eza ya solo ou bien eza kaka baloba? Bon wana eza ndenge toyoka mais kotala ye déjà na bavaldi tambo bavaldi bazala na sule. Je pense que visa ezala un peu moins ezalaka facile mpona Charlie Prince. Charlie Prince lelo po azwa visa ndenge azofanda déjà na bandeko ya F18. Moi je pense pour nga na souhaiter Charlie Prince pas omeli na musala oyo soki occasion visa koto ezwamaki te soki ake place moko visa ezwama na facilité sous les pas à mutema polele nga mpona nga na otrouva ngo c'est normal soki bapesi visa na otrouva ngo normal ayo vivre na baninga ne oyo vivre bafete ya fali na poto. Voilà, merci beaucoup Sophie Kasengela na niveau à Londres. Pourquoi pas na Yemoko Olivier Kaembe, beau-frère propre na niveau à France. On est toujours ensemble dans le flex le bois. On va batu baka moite soki lelo Charlie Prince so batu fali bazole visa. Tima ngabi kenga ya poto awa.
Batu baba ye ken pena mutafali ken pena lobela ba wario non. Yo za na Belgique, yo la réalité. Bana ba bombanga na Belgique. Bato bachanga na ndako na ba bombanga pendant bataille belé. Ba Gaulois. Siko. Ba Gaulois. Oyebi yango bien. Oyebi yango kenga fana ndako Joël Salam bitambo lai. To sala sana banani. Na ba Gaulois pe no ba beta kande batu na mboko ba karadozo fashion diwana batu wana nyoso dina zala na bango. Mais basa ken magam na noto ko tate me faut doser tala ka zala na biso. Mais bango nde ba bombinga ba trésor soki les banquiers. Tozala na biso na bango. Ba pekanga me ba yo neza musala na oto kota ngote me yo yebi kaka nuka o soigner. Ozo comprendre? Donc ça veut dire que Charlie principal a rose appelle chance ya visa mso pas fali. Ezana tinga na yeboye ba waye ba kipanga penate na mboko. Ba golonde ba to ba bombanga makasi pendant ba mois ebele ba moment penate très difficile. La vie est bongo, vie c'est comme ça. Moi le na ko la jaloux te na lo ba pona nini bo be ma Charlie. Donc Charlie Prince ngana moni ba défense zo sala ezaka o azala o sala liboso peut-être ezala ki sentiment. Donc ici peut-être la moni que non place à qui peut-être on peut ça makambo. C'est normal sous les personnes zane mutema malamu comme déjà o sala na ba valide ba idor. Moi je pense c'est que moi ni solo moko za en cours. Voilà. Merci beaucoup Yemoko Gigi Kapata. Gigi Kapata. Gigi Kapata Kapatos. Mutu azalaka soka yo gigara chimanga koti abi chimanga zwama boye pour te courage ya musala sala ga uzama mala courage ya musala oyo pesa na pe makizembe ken pe na mbote biskazali. Voilà. Merci beaucoup zoki mbangu na la question na biso. Ken pe moko ya suka biso na biso vraiment to aussi sakalate. Ken pe na makizembe José Nzita na Mama Gerda ba créé ba polémique moko boye o zo se peuple congolais. Mais le coup là la ligne kota makambo ya nzela wana te mtoza sanduku na siège aéroport ya mataka ya ba problème ba congolais donc on avait toujours répondre biso yango. Bazo la dit mutia José Nzita wa sala komoka là donc tout moi bisi comme na Mama ya ba Gerda o ya leki yezu mbanga so on expliquer biso no bientôt ba les problèmes. C'est comme maintenant on va expliquer ngana no bien José Nzita na Mama na sala ka musala nini opana moni batutu ba otaka batite José Nzita Mama Gerda na habité soki mama ngwa sala ka musala nini na habité mama ngwa so manki ba musicien chrétien o ba bima Jacques na musala nzambe akomi ko ba ke yembe ayi makambo Yesu ko leka bango papa na lobi ya odi mboka na biso respect pena zo sanga batu mozo minati mama bongo batu ba sala lisepe ba polémique na frère José Nzita na bide kotala parcours ya frère José Nzita bozi me amo boya zo mela bangi ka neti ka ringo bon ba yemo tika biloko ya ba polémique mo bazo sala kimbalio sombo na Bible même mo bazo sala ki aida na Bible bo comparer na frère mosali ya Nzambe José Nzita azala pe pa ya mela pe bangi mingi mais ata José Nzita azala mela bangi yango makasi azala pe momeli bangi ya niveau azalaki momeli bangi ya niveau mama avant abanda kosambela apesa témoignage ke nazalaki komela bangi nazalaki kobeta ba 80 boules par jour mutu moko abeta ba 80 boules akoya te seke ntina na kata na émission na fo kata émission na kata na émission ngo yo solo ko comparer cameraman kata émission kata na tina te cameraman kata émission kata no émission comme ça to tika na biso parce que on expliquer makambo na on expliquer makambo ba comprendre ba wela nini yo ko mo bisa ba 80 boules ba émission boni boko Expliquez-le.